Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais le cause du likanisi, oh nzamba sungi a tout motema na yo likanisi kotika biso L'honorable papa Eliezer a pensé à nous ici, les handicapés d'Achad, et surtout moi, maman Agnès, il est venu me remettre ses dons des chaises roulantes. En tout cas, je te dis merci. Là, papa Eliezer, ayo tala yo, yo bisende yo zumuka, yo zomono fula pote. Papa Eliezer, honorable. Nous vivre dans des conditions difficiles. Donc, tant que tu as que le col yo, na ebi capacité na yo, na ebi que yo ndemo lobele na biso. Et là, quoi, mukiata ceux qui ont muké na famille bakabonaka nambu boete. Oui. Ne faut pas que ya muké et mon ami et kaboli bande. Est-ce que ça là? Muké kaka, ou azuma muké, ou azuma muké. Attends moi photo toko ça là, ils boete. Koti kaka bisote butu moi. Papa, ya bota la kabiso 1 toi là tout d'abord un mélanceur. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Bokenda na bino. Bokenda. Bokenda. Pas bien. Nangodwa Nzambe.
lokumu kembo masanjule zonge pai na yo po yo zali tata tozabana tata merci po na pema na bomoi mokolo ya sika semaine ya sika kimia na mitema oyo boye te tata yo pesi biso po ete baba kumisaka yo kaka oyo boye aza na pema na bomoi tata merci po ete nzambe na lola yo oyebaka mokolo ya lelo na ngonga oyo boye te tokokutana bongo ete na honorable oyo boye te papa ako komela biso kati na oyo esika yawe nzambe na lola tika ete papa masolo na biso kati na esika oyo boye totika ona maboko na yo enye kati na biso evangelique no suka na kombo na Yesu merci Seigneur Dieu amen amen. Vote na biso. Voilà. Na desi kotala dino. Parce que ndenge boyebi que tozana problème ya maladie bokono babenya ngomoni. Choléra. Choléra. Ndani ni wala corona mais biso to le bana biso za choléra. Bokono oyo babengi coronavirus za koloma yango moni bazwaki mokano yake bana bakende classe te baeglize ekota te bamelana mama na ndako kokende na bar te baboyi attroupement ya plus de 20 personnes eza mpona komiba te kuna mpe nde bapesaki ba mesure barrière oyo bomoni tokomi lokola baninda biso nyonso tokomi kolata bamasi eza mpona boye nalati même soki moto aza na maladi alobi kozwanga te parce que naza protégé nga mpe soki naza na ngoma ye napesa moto eza te parce que ezosuka na kati ya masi nde oyo balobaki ya mibale na kati wana korespecte ba distance ya 1 mètre kopesa moto mbote na maboko te kosokola mai na ngonga nyonso kosokola maboko mpona koevite ke ozala na microbe na maboko me na kati wana nde tokanisaki ke ndenge balobaki soki moto aza na moke akokabola mpe na baninga mpona kolia boye te nde yango bomoni ngai mpe nalansaki appel eza na bandeko na biso misusu bakosungaka biso entre autres association RD congolaise bandeko mosusu ya RDC monde bandeko ebele bamosusu fondation André Kadima donc eza na bato oyo bakosungaka pour que tokoka kozwa mwa saki ya loso ya biso kokabola boye te yango bomoni toye na mwa loso oyo eza bamafuta oyo bobimisa mona voilà yango toyena mwa moke oyo moke tokabola na bino toyokani eloko ya moke ata soki eza moke na famille bakabolaka ndambu boye te ne faut pas que ya moke emonani ekaboli bandeko est ce que ezalaka moke kaka oyo azwi mwa moke oyo azwi mwa moke ata mwa fotofoto tokosala eza boye te nde eloko tolekelaki awa banosaki ke tokoleka awa parmi makambo toyeli yango wana tokokani voilà nasukisi wana dimwa soki boza na liloba bongo na répondre tokabwani toyaki mpona discours ebele te ça va oui papa merci papa honorable papa Désert te remercions nanu na oyo osalika te un petit geste weme sepesi eza esengo na miso ya nzambe malgré tout la difficulté la problème kobima passe kolia bamalade ekomi pa passe toza mpe na bandeko mosusu batozwa baka makasi leki nango kaka na mikolo ya nzambe na lokola cadrement ya papa oyo atokufela mama bana kaka mikolo tolekisaka te 2 jours à 3 jours
akendaki nango nzambe asungaki les 4 mois papa toza ndeko moko mayabi bakutu boyo eza te tokoki nakoki koyi biso papa yoza molobeli mopasi sango okoloba okoki kokende kotala papa na kati ya mbeto nameki kolamisa ya boyo ça ne va pas motema pasi yango papa oyo nayaki moke okende otala ndeko wana vraiment mokomona ndenge consoni tozokombre ici makolo merci papa na soki merci topesi yo ezali mpona biloko te mpo na kosesa moto lokolo bandeko na ngai lokolo babandeko na kasi babimaka te bakolia ndenge nini mais bato ya mbongo mpe bazali kasi ide wana bango bazali yo lokolo ozali eli ya lukunga ezaka ya lukunga te ya Congo okende makanisi oyo yo okoki kobimisa yango mpona personne vive avec handicap moyen bopesa badroit pendant indépendance biso toza na droit yo ozali wana na kati ya assemblée mpo bapesa droit des personnes nini ezangaka yo ozali wana oza mopandisi yango mpe ozali koyokela bahandicapé mais droit des personnes vive avec handicap. Est-ce que moyen na assemblée na bino obima ndenge obimi boye oye kopesa biso nyonso toya yezu alobaki ke oyo akaboli ndambo ya lipa na bandeko na nga aza ndeko na nga ndambo ya lipa ye bato oyo baza na mbongo bazali me makasi wana bazali ndenge nini biso tokotikala banda indépendance biso totikala kaka oye bakabelaka biso bongo droit na biso sikoyo yo oza molobeli ya pepe droit na biso ezali papa biso neto kwa na za veve bana nga batanga soki mosala neto afani eloko eza te mobali nga atika mbongo nazwaka na ngai aza na bana nga bakoko na kaso moko afani ata kwa ekonomi nazaki tango nyonso esi na maboko bosiko na bandela wapi na bakoko na mike na babazotanga siko na bandela wapi weka biso ata mabaveve weka biso ata mawa te boza na bakoko bana bazosala te eloko moko te nini te bosiko tofandela bango bakoko bazoya mama ena na tosuka wapi Merci, papa Désert. Là, il y a une question, merci d'abord. On a une question de temps de 9 ans. Je le fondé depuis 82. Ah ouais, je ne pas rentrer de là 82. Qui est là au la suite de mon lac. Une chance, c'est déjà la question de courage. La question, au monde de l'année, tu vis vaca. En tant que la question, au monde de l'année, là, si tu l'as la carte, là, si tu vois, tu sais la carte, si tu vois la maille. Ça Charles c'est un exemple de question de thème encourage puis nous on a dit nous on a vérifié pas on nous a dit comme pas ici merci de l'émission pour au lieu de l'émission ça n'a pas ok pour la construction awa soki ngole beti awa tozinda ka ata lui même pas na kokoma batole pingwa ba mais awa tozinda ka mais bato oyo baza na motema ya koyekela biso na baba oui yo ozala oye kotala nano biso yo nde biso tosengi yo oza molobeli mpenza ya peuple droit article nini article 49 ese bosala yango ndenge nini 344 ezali wapi oke bandika mpe bazalaka meme me mawa na yo ezala mawa ya peuple congolais osala yango kaka mpona lelo te me ezala oyokela biso mawa mpona kolobela biso na gouvernement nde moto akokoyekela biso nde mawa. Merci beaucoup. Nalingi na répondre bino mwa moto
Hein, papa Nazo qui ne coûte là, ça va? Yami Balé, Nazo présenté ma condoléance depuis la piste n'a pas. Tu peux vous dire ça, maman. Oyo, président Lobby, il y a droit à Vanine. Dès que tu peux voir, il y a une loi sur les handicaps, les personnes vivant avec handicap. Autre chose est là que ceux qui possibilité mon ami tout débattre de la question. Parmi bilo kongai nazo mona nazo proposer pour que ça les mona bamboka mususu l'état a sala mobeko moko boye ya imposer que société nyonso ezala kana quota ya ba personnes vivant avec handicap pas pour na kokabela bango mais pour na kozwa bango na musala toyokani oui engai na mona même na mona kango même na États-Unis. Ata muto oyo bazotanga soi balobi oyo babengaka lokola muto azala oui azana droit okokuta ye na basupermarché wana alokotaka bashario wana ake aklase ya bazofuta ye au même titre na bato misusu boyoki engai nazobunda soki bapesi biso lwa wana to insere eloko moko ya que va imposer chaque société ça doit être 5% y a employés naé va faire ça va personne vivant avec handicap. Admettons que Bralima engage à 5 000. Ceux qui va lever 5%, c'est 250 personnes. Va 250 personnes à Moussa. Pour comment on a que Batou va la ligne, va diminuer. Batali société Moussou, va lever moi ça va RTL Yango. Azo engagé bato combien? Bazo 5%. Donc comment on a que comment on a dit sous handicapé bazo ko senga na balabala te. Boyo kinga malam. Alors to kozela nzamba sunga babi misalwa wana pour que to débattre yango to meka ko bunda pona ko serrer disposition wana. Parce que ko kabela mutu. Oui, même les lots naé ko tikela bino loso. Est-ce que lobi na koya? Koya te. Donc mutu oya ko tiko banda koya mikolo nyoso azate. Mais ce qui est pessi mutu musala mutu wana kolia bomo na ye mutu tokani de tumbana toko tsala yami balé nami tuna keloko moko ministère o balobi affaires sociales musala na ngweza laka nini parce que tozomona affaires sociales zakaka mama Denise talela biso likambo mama Olive talela biso likambo siko ministère ya affaires sociales musala na ngweza li nini yelo babimiseli bino ministère mususu bapesi bino ya bapersone vivant avec handicap bazwi moko na bino batie wana ngai nalobaki ezalaki mabe mpona nini soki batunaka nga parce que kozwa personne vivant avec handicap kopesa ye ministère ya bapersone vivant avec handicap eza une forme de discrimination ya koloba ke bino na bino bokende na ndenge na bino ministère yango wana depuis batie yango ngai nazoyeba te soki bazosala nini dis-moi soki bino moko boyebi nini bozosala mama ministre alobi na biso nini tosala mikanda tokende kotepose po balanda dossier ezwa ya abanda kosala suivi kuna pourtant ke bapesi bajour ke mimikolo morgue ube nini combien une semaine une semaine bosiko okota na secrétariat général ye siko irene wana ministère asalaka suivi ya badocument mbongo ekobima nini po boso baserkei bosala badémarche mbongo ekobima mokolo nini la démarche wana to kebeke pa ya alobi ministère na ezala makambo wana te po budget oyo nanu bapesi bango nanu babudget te eza nanu na niveau ya budget oyo aza nanu na budget moko oyo ezosala mpona makambo ya bandikape te lo na bino ya bamaladi oyo tokosi mikanda na leta tokoka kotika bino biloko ya leta mpo obolia ntina lelo yango elingi esila te ya mbuma moko tomona nanu Papa Désert, nakobakisa mususu boyo. Vraiment, kotikaka biso te butu moi. Papa, ya kotalaka biso to alala tout d'abord un ménanceur. Centre ya Mouchi, centre pilote, le premier centre
Oui, Salami, le centre Nyons, Automoni, le centre handicapé à ville de Kinshasa. C'est le premier centre des centres pilotes. Papa, Tala, l'église n'a pas là. Tala, l'école n'a pas là. Au Coco, on a filmé. Et ils ont le pan, on porte et on a 4. Tout est 4. Tant qu'on a si, on a moulé. Tout est 4. Ils ont des activités. Et à ça là. Tiens, ils ont été. Vous voyez, vous avez dit papa. Délai la biso na micro. Il pas la première dame, mais il sortant. Maman Olive Lem. Tout le monde est bâton dans ça. Vous voyez, ça biso pas maman Denise. Le deuxième dame du pays. Tout le monde est bâton dans ça. La fondation Olive. Tout le monde est bâton dans ça. Tout le monde est bâton dans ça. Tout le monde est bâton. Mais sans toi. Les des personnes. Oyo, batali na kombo ya Nzambe on a solo ba likolo papa 2 heures ngai commandant du centre ya Mushi président na ngai là président du centre ex président na biso Yewana oya banda na biso atikela ye konti Yewana président Kasa Masoko donc ye Mobutu oui Mobutu Yewana atikela na kati ya ah Ye Kabila. Merci papa. Lobé la biso. Batouana. Pas qu'on t'a rappelé biso. Tous sont dans la base de la Bible. Mais tous sont mon atolanda émission no makas. Ego désert. Tolanda ka émission no makas. Papa koti kabiso te. Tout le temps ego t'a la biso. Soyez toi les loba. C'est tout le temps. Loba papa. Assistant na soupe. Nazokende kotala. Mama, eloko olobi ya mbongo oyo ya retraite bazopesa te eza mbongo wapi? Kana sana bana ngai. Mobali ngai. Mobali ngai za president biso ba ka. Otoza president sa. Bana ngai. Sisi na kinisipa. Bana basi kwa sisi kinisipa na za shule bana mikolo. Mususu atanga na nini na. Bana komo na kimi. Mbongo na ngora sana. Mususu alingasi sana. Mbongo. Nazana bana ngai kemi kuzaba koko ni wazani hawa. Mbongo ezati. Batanga na Notre Dame liba. Eloko ezati. Mususu bwana kasuka. Akati. Akati mama te. Ndamboye. Papa azalaki ko na fédération azwa mwa eloko na bakatanga mbongo na nini ntango papa akufi lokola signature ezalaki kaka moko bakata mbongo ye azwaka so mbongo na ya na foto ya mwana na ngai liboso batia jana zwaka aza na droit na kati ya bak mbongo wana ebimaka me ye azwaka yango lisusu te eloko okoki kozala molobeli yango wana bon babande kofuta ye chaque mois ebanda akufi eye azwa so mbongo te me aza na bana sikoyo akosala liloba oyo olobela ye yango nauti kolanda yo makambo toli loba oyo olobi wana biso bandikape tozoregrete ya mingi mpona nini tala bakendaki na sene suti naye kobimisa article wa 49 wana balineya oyo biso ba privilège que il faut kozala représenter dans l'institution nationale, provinciale, locale, urbaine, etc. Et puis, côté moi c'était nassé, il faut loi organique. Ce qui loi organique, il faut battre en gros. Et puis, loi Salango, commission handicapée, ministère de la paix sociale. Batali. Depuis 2006, il fallait aller adopter.
na 2011 awa aye kokosa biso toadopte yango or ke ezalaki loi oyo esengaki na gouvernement akende koratifie convention internationale relative au droit ya personne vivant avec handicap mingi mpe na kati na biso tozalaka baignora mais eloko ngai na kosenga na yo biso bandikape tokosenga na yo honorable il faut peser de tout votre poids pour loi wana organique ezala adopté surtout na session siko biso tukende wapi soki tokomi kokoma mikanda na baambasade no osalisa biso mboka na biso bazolinga biso te osalisa biso okomona yango sinoa te tosengi mpenza loi organique wana ezala adopte na session oyo bofungolaki malgré la proportion toza nango il faut koadopte yango na kati ya loi wana honorable biso bandikape tosengaki soins médicaux gratuits na kati ya loi wana tosengaki ke biso mpe toza na droit ya kovoyage na avion mais ezala na hotel oyo bango bakomeli biso na loi 75% eza mbongo ebele tosengi au moins 25%. Tarif ya nini sirini tozama 25%. Biso pe tosengi ke bapesa ta biso prime d'infirmité. Prime d'infirmité mpona nini? Po esalisa biso otango poliomyélite ekotaki na mboka na biso eta na biso asalaki eloko te mpona eske kamwa prime ya moke po opesa bandikape motu lelo akonome ministre aa na lopango jipe ya ye ya mwasi na ye na bana na ye biso bandikape yango wana tosengi na yo kaka ndenge bandenge banosenga faut peser na poids na yo moto atake honorable atake honorable po ozali nde wana mpona biso mpe oza surpris na visite na yo moko boye ministre ya sika oyo ya biso alobi nayoki aswali na badiscours moko boye soki na interview moko boye bapekisi doke lowa elobi epekisi bandikape basenga mengela biso teske wana toyebi lowa yango te basinya yango na mbula nini toyebi yango te mponga tozali awa lelo oyo tozokende na 3 mois tozofete 60 ans ya indépendance kai dekina botami ti lelo oyo nono okateke ono handicapase ya esu mbongo te oyo balobi na conseil des ministres nani ye alobi na biso bapekisi loa epekisi bandikape basene parce tokovivre ndenge nini omoni nyonso tu wana bozolo moi j'estime que soki proposition oyo ngai napesi bino eleki na loi yake baimposer d'abord toute société ya koengage ne puisque 5% ya batravailleur na ye bapersone vivant avec handicap okozala na temps ya kosenga motu te yo moko nde moto okobanda kokabela bato bomoni et ya komilela lele kozala te parce que bokozala na bakota moko boye dans toutes les entreprises nasekisaki bandeko mosusu bapersone vivant avec handicap place nazalaki
nalobi na bango que naza na leki na nga na États-Unis leki na nga wana tanga aza professeur siko un jour tobandi na ye azoloba na nga posaka na koma handicapé na ndenge alobi ata ya loboko parce que bandicapé baza gâté awa ozomona le temps nde aorganisaka il est difficile ya ke okuta personne vivant avec handicap na bamboka misusu azosenga yo kosenga eloni ndenge ye ozwaka ye mpe azwaka parce que batiela bango tala meme baconstruction na biso ndenge bazotonga bandako bazoprevoir mpona bapersone vivant avec handicap te okomona place mosusu moyen personne vivant avec handicap akote eza te bomonaka image meme ya ministre na biso ministre ya bapersone vivant avec handicap bomona image moko chef de l'état azosimba ye ti c'est parce que bosalela ngo na baponi akamela biso na le 3 décembre ok bomoni eloko oyo soki otali baministre mosusu ya basi batelemaka wana bazotala yango lokola na filme kosimba wana ezalaki mpona nini parce que ndako wana etongama te en prévision ya ke bapersone vivant avec handicap bazali mpe mais soki okei na poto okei na bamboka mosusu même mutuka eza na possibilité ya ke soki baye awa batelemi okosouffrir mpona omata te eza na eloko moko ekiti otika na lelo na yo emati mbala moko okosala ata effort moko te donc il faut tokoma na niveau wana ya que l'état atia bato nyonso na même mode de vie mais j'insiste encore lelo soki na kati ya mobeko wana tofaire passer eloko ya ke toute société ezala na quota ya bapersone vivant avec handicap boyebi basociété bokozala kutu moke Bralima akozwa combien Bracongo akozwa combien RTL akozwa combien Orange akozwa combien Vodacom akozwa combien dès que tozwi basociété wana ndenge bamagasin nyonso ya basupermarché nyonso ya baindien ekozala obligatoire bapersone vivant avec handicap baza na kati moto akomona bino na balabala te parce que bokozala moke misala ekozala ebele bokinga malamu tokobunda mpo na yango soki nzambe asungi eleki ekozala bolamu mpo na yo tokokani tokende kotala nani ndeko azobela remise symbolique epa président chaque fois merci beaucoup nyonso mpe yango salité de qui merci bon papa ozakuna ya baki soki kende okei kuna omemi foto na ye okeka na baki na bino oyo otuli eske mutu oyo eske mwana oyo ya mobali oyo boye ye mbongo na ebimaka na baki ye elomine ye omoni eske elomine ebimaka na baki babetilo masini ti botuli bo mbongo na ye ekendaka wapi eloko tokosala mama ezali tokopesa banimero ya assistant bokobengana okita nanu akoka kosolola na bakolo bangi ayeba nini ezosala komsa toyeba nini kosala tobendena tokotasa mama longa mwana longa matete longa te otena pompe
Voilà fondation Christian Matata. Bon, tout ça, on va pas les gérer, hein. On va là, yo. On va essayer de nous résoudre. Nous sommes le pote. Papa les gérer. Hein? Honorable. Ok. Boni, papa. Boni. Il y a un autre délai. De quel hôpital t'es pour je suis battu. C'est dans l'hôpital. Fatima. Je vais le Guinée. Nazoti la président Mwambongo bozonga na hôpital pour qu'il va kende opérer ici. Ça va? Hein papa? Nazoti la président Mwambongo. Hein? Parce que ceux qui vont opérer ça ici, na opérer ça. Le plan de tout les amis à Bissot, si la série pour le budget à Bissot, pourquoi le président a sauté parce que moi, il était là pour demander à la paye sa banane, ils ont dit, Kima, qu'on était la vie du tout. C'est l'État qui a grâce à Bissot, peut-être à la Sina, à fond, on va pas rentrer dans le citadin, ils arrivent sur le rôle passé qui. Mais à un moment donné, abandonné qu'il y a eu Yémoga. Éviter ce qu'ils ont dit. Nangai na yebi que batato mama avec pardon mon ko samaka oyo aya ko sala biloko ya je na le ben c'est pas mais on a un ordinateur, il y a une chose qui fait ça. C'était pour les personnes qui bon, nakei natala côté oyo nauti komona papa oyo azali kuna to azobela. Alors ya lobi nanga ke bazopesa kisi simba te ndeko azalaki wana alobi ke baboyaki nde kopesa ye kisi. Alors nalobi ke naotikela assistant nanga azopesa nani président Mwambongo pour que bozongisa ye bomema ye na hôpital bapesa kisi mosusu olia vanda na ndako. Ça va? Merci. Encore une fois. Merci. Ok.
ça. Troisième, moyen dans le temps que c'est souvent les foot à bande tu sais ça va c'est insulté on a etikana machine kuti matole bendi kubeba talande niye makasi ah tuzali na tu vas pas te dire caméra d'accord oui c'est un ton de ce handicapé tina simakuna l'accent mon conjoint. Ok. Non, c'est bon. Vous allez poser des questions, on a place pour ça. On va te partir le biseau. On va partir le biseau afin d'avoir. Ok. On va déjà dit. Ah ouais, qui va Passez la zone. Na ye na deux chaises roulantes ya ba mama onga na lobaki bazadi benga mama niese aya mbangu bo benga mama niese esanga kane wa bonjour maman bo pesa na ba ticho zali wa alors condition biso tozali awa tozalaka victime moyibi koyiba lokola mama wana baperdaki velo kaka mpona batole kokata nde yango tosalaki devis na bagister te mabende etelema oyo ezala likolo baprotege yango donc ezamawa na 3 bagister yango balobi nini bon basalaki devis ya 175 000 po basomba bamabende na medef na bango. Mais yo lobaki nanga combien d'abord? 170 payé, mais après eye ko olobaki nanga $80 te azali na no kwa za wana papa nazana ajuster oyo aza ajuster biso tozande na besoin que ezala likolo. Mama. Ndenge bosengaki tosepeli makasi tosepeli sinon santé za malamu angola nzambe ka banzala nazona na kati ya bandako toobima te totambola te ka banzala papa fa passer na yaki natikelaki bino mwa moketi olia losi lelo na ye Ilo motungisi ngati bengo honorable bengo ngana tungisi ye to me kwa 6h du matin nazo benga wolo wala ba nazo tungisa ila Ve. Ve. Mama, Simba na mabende. Noam.
Honorable. Ah, bien, c'est tout. Vieux. Honorable. 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 Alors que ah oui, nga moko na sim na mabende. Ok, tout. Na komo nzomo. Onena. Papa, nzamba pambola yo. Apambola yo ebele. Bana yo awa. Ok, message nous allons. Merci Nzamba Pambola. En tout cas, on n'a pas beaucoup à dire, mais tout simplement, je dis merci. Pendant cette période de confinement, l'argent est difficile, les gens ne sortent pas, mais l'honorable papa Eliezer a pensé à nous ici, les handicapés d'Achad, et surtout moi, maman Agnès, il est venu me remettre ces dons des chaises roulantes. En tout cas, je te dis merci. Et grâce à mon président Jean-Marie, en tout cas, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde vraiment. Ma pambolier qui était là, na libota na yo, na musala na yo, nyonse le kalamala. Merci maman. Merci. Na kanisa yo. On ne remettre pas dans un titre symbolique. Soki aye na misu na famille. Mwana zali. Mwana na hiyo. Mesa na hiyo, porte na hiyo. Mama zali. Oh, c'est roulant à maman, ça va? Comme ça, c'est qu'il y a. Ici, voilà. Allez, quand tu veux, tu es on a bandi singa fi de fer te na boya ki po baloba pa mo na ki po baloba bomba mo te na ka esoni baloba bomba mo na yeba ka ko kuzonga jour wana kutu na bimi na hôpital ela moni bino na oleka na koya ka kutu na nzela beki mabe na kutana na bino na pa maiki a na kota ko hôpital ko bima nyonso yango wana na koya ka beki grisenga mba moko na koyi sombele biso ba beki mi bananga te omoni gom na ngweza si tena profiter de la route de kotenga jamais maman ya yeza tena na oti matindinde omondeza azapo ya bandika pe alonga tokende koluka babeki beki yango kosombaka yango combien bon ezaka ba $50 awa na wileri yo tunike bosombaka ngo topesa jamais beki etikala kozala $50 jamais jamais nauti kokabela bandika mpe mosusu babeki boyi nayebaki teke awa koza na posa bandika babeki ozomata na motuka ka ndenge tozolongwa tope wileri tope kosomba mata na motukananobiyelelipapaki tolola na tata o très fier za koza que président pour que les plus possible tout ça la délit
Parce que toi, tu as Gisèle, vous salez des vies, le plus tôt possible, tu salez les banques, on a retiré la banque. Donc, un domo n'a pas de Tu as combien de places là? C'est là. Non, è réglé. C'est ça réglé. Che non possiamo. Allora, ci va, ti notavo. Passa
Ouais. nazosenga napesi ye merci ndenge mwa akolo ntango asombelinga badeki mpo yango nde eza makolo na ngai mpona kotambola na ngai soki naza na yango te na kotambola te ya napesi ye merci na ndenge asombelinga makolo na ngai antuka nzambe apambola ye. Ok, yo obakisani mama nga kutu ya bakisa eza te parce que sinamona soki moto akabelinga makolo oyo ondire nayebi te apimela ndenge nyonso me makolo nanga kaka kabela ngai napesi mpena merci nzambe mpena pambola ye lisusu mpo nazala mpena na peke otambolela te merci. Merci président. Gracias. Tomona ntema. Botikala mana. Nasilisi ni wana. Etikalika ya sitere na kutinda hii. Nene atuka ngai nazalaki na posa namona ndeko Eliezer po asunga ngai mpo na miso oyo ezalaki na timere donc timere yango balongolaki yango na hopital atuka sikoyo eza nanga mwa pasi mingi azalaki bandaki ye abumisaki ndambo ya mbongo sikoyo nde eza nanga mwa pasi mingi lokwa basi balongoli maladi boye mwa kolia na ngai ifo kokende kosengasenga nazaki na posa ya mwa lisungi mpo nazwa ndenge ya kotekateka biloko na ngai ata bamapa na ngai ndenge natekaka awa yango nde sikoyo nazaki na mapa tozwaka bagi ya mapa na mateka na basin na bamwambana na bakui nde tosala komande ya mapa ebandi nango na 30 $, babiloko wana nyonso na babasin na bangani wana nde tosala kopesa mapa na pe victoire omoni ke lokola awa ndenge tozali na nino bango baza komoni soki opesi boye mbala moko ifo okende kopesa mbongo epa na bango commande sikoyo commande ne ezalaka biso moko tosalaka yango ndambu ezopesa na bayelako mapa kasi yango merci na mwamba na moke olanda nini te Bonjour mon conduit. ebela fièvre mwana nango boye ko bakona zota
document pour la maille na régie des eaux osoko timikanda abima nango po akende koma koluka moya kolia akomika ana chwapa baye kobenga biso batuti ye moya eza te azaka na kata ndako na mincho tolo baza na ndako moko mpe lisusu ye na kata ndako ye banda batuta ye depuis semaine wana oyaka velo yango wana oyo evandi wana omona wana eza bapinete banda batutaki tokende ozwa epava velo toyena zelo ya mate likolo eza ya ngai mpona yebi mama wana chaise roulante yabo ok bozwa nini yaka na chaise roulante aza wapi malamu mpe okende omona ye na ndako kuna otala bandeko kuna ndenge tozolalela otala bakoma koma tamba okende tikile chaise wana yo mpe okota kuna otala vraiment tozovivre na condition moko difficile donc tant que toyebi ke lokola yo nayebi capacité na yo nayebi ke yo nde molobeli na biso ya solo penja totie nano excellence na biso à part parce que ministère wana eza nano ministère ya sika donc eza nano na makambo vraiment ya makasi te mais yo en tant que député molobeli ya peuple congolais toza sir ke makambo nyonso mpe mokokende liboso baporte wana osho bandi kosala na ok soki mpenza ke financement nyonso esili tokosilisa ngo avant kutu bango po deja encadrement nyonso ezosila merci beaucoup namona ki ozolia mbala moko tindi po mona kingape na odame te batumisi yango nazuka na pesi po makelele ezala te bongonga aye kodeklare biloko biso twani ko tokokanga mondele motema bomama na pe moya kokanga motema ezaki te kokanga kapa awa lelo nayaki po nadame na bino papa maliki lobaki omela ya komela me ya kolia mama ngana na posa odame despite na biso na nyinanga bopesa kasi na meli mususu eza Kibaji. Mona kasi ya yako mbingana uvanda tota unachela yo wao Ok, maman. Ok. Ok, message nous repose. Au revoir. Napesi merci na papa Eliezer na biso ya bana lukunga na likanisa malamu oyo azwi na initiation oyo nzambe apesi ye po asoutenir bavulnerable nzambe abakisela ye susu ya ebele esika oyo ezokima eya esusu ya ebele Kanda.
Ils ont combien? Ça va, là où tout n'a comme ça, tout va le gagner à son dollar. Ah, ok. Daniel, chou pas Daniel, vous au monde à tout. Baende kozwa yo. Papa. Maman. Bonjour papa. Maman. Merci papa. donc kaka tozwi na velo moninga omoni wana aza ndeko na biso tokofuma teke mataki na velo moninga akendai na mpona luka biloko aolia te mama matuti afuta te eza likambo ezwi mpo ndenge aza baza na mpasi na nzoto toyebi te lobi ye motu ndenge avandi leloko lelo 3e jour emtu ekomeni ya lobi ye motu ekomeli toyebi te nde omoni aza na ndako na sobasoba toza kotala ye mpo toaluka kama kisi amela alala bien nde omoni toyebisaki tosengelaki atotomelaki kisi po amela Salama no vale nada. Kukumba nangu eza kusimba basi. Ayani. Ayebi bango chika. Sema tuzaita bakumba. Ngamo shofera loboko mwaka. Oh, bozala bien. On a ça na sali. OK. Eza biso tozalaka awa. Le problème c'est quoi? Photolité na repartager bango na kati esika. Eza na porte oyo ozomona papa oyo eza awa. Na kati eza na bureau te. Ezalaki bureau social. Maintenant ba renouveler ba bureau na bango na kati kuna ministère ebongisi bureau na bango bureau social ete na kati. Comme nje oyo eza awa esalaka eloko te. Soki tokoki kobongisela kobundana mpona kolobisa tozosenga nzambe ke bapesa tobunda mpona kolongola onje oyo eza awa po tomeka kokabola bango po so lelo tokaboli bango batikala ata 3 personnes na kati eza mie ya koluka tosenga lisungi triplex bakabolela bango po so babimisi triplex bakaboli awa batikali 3 personnes eza mie ya kokabola na batriplex baza na bachambre po eprotege baninga kele tofuma nde tozoba lelo moto bamaladi mais soki lelo na kati esika bazaka linganga ebelebe po maladi ezo eza mpasi te papa yango omoni mpasi toza na bandeko kolala condition boye awa omoni oyo limite oyo na oyo ya ndeko akata na loboko kana bana ni 6 ye mpe awa ndenge aza baza 6 oyo aza deuxième ene na ye première aza troisième aota kokufa nde omoni bamosusu baza libanda awa ye mpe awa sa 2 personnes
toloba na condition oka ndenge yatiaki mbeto asoki okoki atie kuna oyo moninga mosu atia oyo mosu ekotota ye tutakana na babasi okoka olala esika omoni wana aboyi kolongola abimi na yeke kolongola ndeko letonga koya po okoki azosika mosiki ya mbeto te metolaka condition kuna na vie condition eponji te nini te tozosouffrir tobondela mpona onza kosala soki tozwi makoki tokanisa kaka ndenge nini ya mosala tokosomba ta bamwa musi nzambe abatela biso nzambe asunga biso soki bosambeleki apesi biso quelque chose okoya kosala Daddy. Yo wana handicapé anasijete ozokota bana kitoko boye eli akokalinga na yo bebe sava nene ya mama kamsa otele bakata ye yo yebi bakebe otumu esinga ezakobia osomeli mama nini apesi osi ebele kozangi eloko opesa na nzambe apamba na oyo nyonso osali mpona natuka. Merci maman, merci. Mais autant les autres honorable tolingi tobanda kopamba bato ya kosokola malamu tozozanga maloba ya koloba mpona honorable tosokolaka malamu te sikoyo honorable akanisele biso tolingi tobanda kopamba bato moko ya kosokola na ndenge ya malamu nzambe abakisa kaka ya ebele je pense que vous aussi na kota deja na douche pena batsenga mai na soko bena douche likolo na sokoli pena na kosi banda tokota 10 ans ezokoka noto sokola pena teke na ndenge pena mwasa sokolaka koti ya bombami te tamsu to sokola kaka na porte ba era ba 4 mutu musupa koleka mutu musupa kozana masuba dimamoni omote deja diente mais loko zwi likanisi oyo nzamba sungi atuti motema na yo zwi likanisi kotika biso te papa biso pe tokotika oteto bakosala yango sans problème wana moni bazozwa banazwi mpona batiela bino bakaro parceke ifo ezala badouche ya bien bakotiela bino bakaro soki okoti bino moko nde bozala kosokola makasi yakosokola tokonyika bino bakaro nyonso bien napasi oyo tosufri ndenge bateli okoti osokoli te pangusi te kolotoluka yo okangi yango bakangi yango batumbaki batumbi chaine wana eza réveil tosala mobu alors eloko ngai nazosenga bino
bosambela mpona biso soki nzambe abakiseli biso mosusu oya kaka oti komona bandeko bacondition bazolala eza malamu te soki nzambe asongi tozwi mwa moke tokosomba meme baéponge tokomemela bino ino nde bosambela mpona biso Papa, omoni bébé oyo un problème kaka otokaka monene mama na ye Ok, bon, merci beaucoup. Nazongi, nayaki kotala bino. Merci. Oh, mosusu yango. Merci beaucoup. Kamarula na ngai na melaka. Merci beaucoup maman. Merci. OK, bosi kala malamu. tomonaki dale oyo oyo atolete oyo na place ke tozala na badushi kaka pamba tosalaka toilette bana bakenda komona sante na biso na place ke oui yango moi toloki bandeko bacumbola dale dese mona va vérifier dès que monani bakotia santé rien bakotia petit bâtiment vous allez le coller la douche toilette oui merci merci Comment demonder des gens honorables les photos en essai? Oui, au moins les actions ça. Bato belé baleki awa belé baleki voire même autorité baleki awa. Bazo plaider cause na bango tokoya phrase wana toko. Mais tant yo yé au penser na ngo en tout cas nga quant à moi. En tout cas nazali donc laisser mon makasi. Donc Zambia batela yo abakiselo belé. Eza ndenga mutu. ezalaka teke bazwaka yango te babotamaka nango en tout cas baaction ozosala ekontinue nzambe apambola yo abatela yo nayebi ke balingaka bato ya bongo te mais avec nzambe nayebi ke eloko eza te oza déjà protégé nzambe apambola yo. Merci beaucoup. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.